Nazara na esango makasi ya koyeba ke bozali boso ya baetando ikia pona kolanda journal ya peuple pona peuple info lingala batata mama bande kombote na bino to fongolango pona ko sabino ke na cadre ya évaluation ya état de siège oyo ezala ki décrété na chef de l'état commission ya défense et sécurité ya assemblée nationale bakobaki mardi 10 août na misala na salle de banquier ya palais du peuple héritier Mapindebi Benjamin Boulembi cadre, il y a évaluation, il y a état de siège. Oyo ezala qui décrété et paye à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commission défense et sécurité et assemblée nationale, bakobaki mardi 10 août 2021, misala nyonso eleka ki na salle de banquet ya palais du peuple, nabo kambeme ya président honorable Bertin Mubonzi, commission oyo, ba auditionnaki vice-ministre intérieur en absence ya titulaire naye, vice-premier ministre intérieur Danilo Aselo, oyo azalaki bongo empêché. Après avoir causé ma préoccupation, ils allaient soulever, n'a pas député nationaux, membre de la commission, vice-ministre a sollicité qui de l'œil à 48 heures pour nous répondre à la question de l'élite nationaux. À cause de la bongo commission jeudi 12 août 2021. Vers 16h, commission et zonga qui pour na kosala mosala, bayoka ki ba réponse. Ya ministre de la défense nationale paye à anciens combattants. Na oyo etali de l'œil à 48 heures, oyo yi a sollicité qui na cadre ya commission pour na koyoka ba réponse na ye. N'exercice oyo Gilbert Kabanda, ministre de la défense, azala qui accompagné na chef d'état-major, ya ba FRDC, et longona, ba gouverneur militaire, ya ba province ya Nord qui vous paye à Ituri. Ministre a pesa qui ba réponse na commission na oyo etali situation globale ya état de siège na ba province oyo mibale na suka ya baptême de feu na ye Gilbert Kabanda aloba ki liboso ba panzisango ke bazali kozela na assemblée nationale aye bana ko approuver évaluation oyo ye azali ko considérer lokola évaluation moko positive. Boye na conviction na ye ministre ya défense amoni ke azali satisfait na ba épreuve oyo bango basali pe conclusion ya président ya commission amoni ke pona oyo etali conclusion na ye boye président ako conclure ke commission bango bazali kosala mosala pe ba lumière nyonso ekoyeba na komonana esengeli bosimba ke mosala ezalaki enrichi na rapport ya deux gouverneurs militaires oyo bazali concernés pona makambo etali état de siège sur terrain ba gouverneur nyonso mibale bazali ba principaux acteurs ya état de siège oyo ezalaki décrété na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Batalisaki eloko nini etikali ezala réalisé pour na ko continuer to ko parachever œuvre oyo ya état de siège ndenge Gilbert Kabanda asukisaki. Boye même son de cloche ezalaki na ngambu ya député Bertin Mubonzi, président ya commission oyo asalaki point ya journée na makambo etali nyonso ndenge elekaki. Atalisi ke balobela ki makambo etali état de siège, ministre de la défense azwaki ngonga ko répondre ba préoccupation nyonso ya ba élus nationaux mingi ba membre ya commission défense et sécurité oyo bazwaki pe privilège ya koyoka de gouverneur ba question ya ndenge na ndenge ezalaki posé payer à rassurer que ba échange ezalaki vraiment riche. Ye amoni ke nyonso ezalaki pona ko enrichir rapport de démarche oyo bango bazali kosala. Honorable Bertin Mubonzi alobi démarche ya commission ezali mingi pona ko améliorer misala pe ko pesa rapport ya malonga na cadre ya plénière afin que makambo etali état de siège etambola na ndenge ya malamu.